que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi, c'est un président faible, incompétent, irresponsable et inconscient. A Sololi na Doha, a Bosola sous le 27, na Paul Kagame. Mboka, makasi nango ezali, force ya institution, makasi nango ezali une armée forte, makasi nango ezali service ya renseignement ya makasi. Na DGM Joseph Kabila Bima, DGM Ayeba, John Numbi général Abima, DGM Ayeba, notre frère Matata Mponyo Abimi, DGM Ayeba, Motuna, Toeli Susu na le gouverneur ya Okatanga Bimi Azana Mboko DGM Ayebi, Tozana DGM Moko faible, inexistant. Mais Bazali Kosimba Yangote pour le Rwandais Tuti Rola Kashantale et le frère de la Rwandaise Tuti Denise Nyakero. Donc Rola Kashantale Kosimba était lokuta monene za accord ya kuna na Qatar na Doha. Lolenge moko na accord ya RDC Rwanda. Moto asinyaki yango ministre ya affaires étrangères. Congolais moko tayebi camarade na ye. Akola wapi? Balobi Allemagne, Kenya, Togo, wana tolandi yango. Mama na ye kombone nani? Noko na ye kombone nani? Papa leki ne banani? Matata mwasi ne banani? Une femme inconnue, bakosi bino né au Congo, mais elle est née na Rwanda. Pour la première fois, président Félix Ayebie na 2019 na Kigali. Mutalakisa kiyeye ezali Paul Kagame. Lelo, moto signé accord ya Doha. Mambu sita. Bakombo bachanjaka. Oya remplaça ki Serge Chibangu au représentant ya Fachi. Mambu sita, sa jeune sœur, elle est assistante principale ya Denise Nyakero, Luta Mambu na Mona Yeboye na Afrique du Sud. Ngai Rwandais tuti. Mambu sita bazoe Sabino, c'est un Rwandais tuti. Ndenge allemande rwandaise asinyaki na ministre affaires étrangères ya Rwanda. Accord ya RDC Rwanda na ba pantin oyo soi-disant Félix Abenga bon ba pantin, mais RDC a signé accord na M23 ya boyaki. Un président faible, irresponsable, inconscient, incapable. Président Félix 7 ans akokaki ko structurer armée, akokaki ko réorganiser armée, kaka bateau Joseph Kabila pesaki ye avant na bango pendant 7 ans ye pona ye diplomatie. Mboke vanda kaboza na armée ya makasi, service à renseignement ya makasi. C'est ça le pays. Bakor evandisa kamboka te. Bakor eza nguya ya mboka te. Nguya mboka eza institution ya mboka, yangonde nguya ya mboka. Service ya renseignement na espionnage, yangonde colonne vertébrale ya mboka. Kote wana Félix aza makasi te. Avandi na Rwandais, kolia na bango, komela na bango, kotinda Rwandais na négociation atiki ba Congolais. Popoli bon, popoli bon, popoli bon, popoli bon, popoli bon. Bokote na ba palais, ba diaspora bokote na ba palais, ba combattant bokote na palais, ba Congolais. Boza monde entier, na 5 continents, mokili mobimba bo s'abonner na Congo Dialogue. Info ya sûr. Et kopesa masolo, dialogue esengi boyokani, dialogue esengi bolingani. Dialogue esengi tosangana, biso nyonso ba Congolais toza na monde entier, to s'abonner na Congo Dialogue Info. Esika nini bokomona mwana mwasi oyo ye na idéologie. Francine Ngembe. Losako na baimboka bisika nyonso bobelemi. Wabino prophète surnaturel MB Élysée, défenseur ya peuple congolais, motambwisi ya mouvement citoyen Un Congo Libre.
lelo na ye po na kosolola na baimboka na lekaka tango nyonso po na koyebisa bino verite. Na yebi ete na lopoto balobi la vérité blesse mais elle finit toujours par triompher. Nous avons un régime à bas menteur et le père du mensonge c'est le diable. Régime ya ndekonabiso fachi et ça régime ya bas menteur. Baza ko utiliser ba journaliste moko na bango ndeko mubenga na États-Unis ko ela bino ba mensonge ba paramilitaire bakiti na est na mboka nini makambo ebele aza ko yebisa bino na kanisi ya ko yebisa bino pe lisusu makambo ya accord bauti ko signer ba Pantin ba signer na RDC. Monsieur le président avait dit na ko solola na ba Pantin te a sololi na bango. C'est pourquoi je vous dis toujours que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi, c'est un président faible, incompétent, irresponsable et inconscient. Ce n'est pas l'insulter, mais sala zali ko sal azol ezomonisama. Asololi na doa, akosola sous le 27 na Paul Kagame. Mais peuple congolais, na ina epsa bino lokwa motuya. Mboka makasi nango ezali force ya institution, makasi nango ezali une armée forte, makasi nango ezali service ya renseignement ya makasi. Total lokola na DGM, na fungoli parenthèse avant na kenda makamba doa, na DGM Joseph Kabila Abima, DGM Ayeba, John Numbi général Abima, DGM Ayeba, notre frère Matata Mponyo Abimi DGM Ayeba Motuna Toeli Susu na le gouverneur ya Okatanga Abimi Azana Mboko DGM Ayebi. Tozana DGM Moko faible, inexistant. Mais bazali ko simba yangote po le Rwandais Tuti Rola Kashantale et le frère de la Rwandaise Tuti Denise Nyakero. Donc Rola Kashantale ko simba ete. Na lobaka dernièrement, il y a pas longtemps, plus de 1500 visas volants à tekeli ba Rwandais Tuti ba na mboka wana me bayana ba passeport kenyen. Ma boko simba ye. Okomona mwana mwasi yo assistante. Il y a Denise Nyakero, la Rwandaise Tuti, épouse de notre frère, monsieur le président Fachi, Sylvie Moulumba. Soka bandiko, ba témoignage, n'a pas besoin de l'exango, voilà qu'à chanter la amela asala kaboete. C'est comme si elle témoigne de son mari, Joe Kibonge. Attends, makamba Joe Kibonge te, mais azo melela, voilà qu'à chanter le mbondo. Peuple congolais, Bato belé bazana Congo, ba flatteur, ba hypocrite, manipulé par Denis Nyakero, manipulé par des Rwandais Tuti, baso côté là bas Tuti. Encore y a Doha yango wana, okomona IDPS Fachi, pas IDPS Etienne Tshisekedi, yana deux. Okomona babandi ko kokote la yango, ko appuyer yango, nzoka nde makambo minene zana kati, na ko vande la ngolelote. Accord wana tuku vendre la émission spéciale Kolaksabino point par point lokuta monene zan accord ya kuna na Qatar na Doha. Lo lenge moko na accord ya RDC Rwanda. Moto asinyaki yango ministre ya affaires étrangères. Congolais moko taibi camarade na ye. Akola wapi? Balobi Allemagne, Kenya, Togo, wana to landi yango. Mama na ye kombone nani? Noko na ye kombone nani? Papa leki ne banani? Batata mwasi ne banani? Une femme inconnue, bakosi bino né au Congo, mais elle est née na Rwanda. Pour la première fois, président Félix ayebie na 2019 na Kigali. Mutalakisa kiyeye ezali Paul Kagame. Lelo, moto a signé accord ya Doha.
mambu sita bakombo bachangeaka oyo remplaçaki Serge Chibangu au représentant ya Fachi. Mambu sita, sa jeune sœur, elle est assistante principale ya Denise Nyakero Luta Mambu na mona yeboye na Afrique du Sud ngai Rwandais tuti. Mambu sita bazoye Sabino, c'est un Rwandais tuti. Ndenge allemande rwandaise asinyaki na ministre affaires étrangères ya Rwanda accord ya RDC Rwanda na ba pantin oyo soi-disant Félix abenga bon ba pantin, mais RDC a signé accord na M23 ya boyaki, un président faible, irresponsable, inconscient, incapable. Bazu Rwandais na Denise Nyakero rwandaise ache wana tokoyela bino pe o bakondima bandimi o bakoboya baboyi mbokekei. Président Félix 7 ans akokaki ko structurer armée te, akokaki ko réorganiser armée te, kaka bato Joseph Kabila pesaki ye avant na bango pendant 7 ans ye pona ye diplomatie. Mboke vanda kaboza na armée ya makasi, service à renseignement ya makasi. C'est ça le pays. Bakor evandisaka mboka te. Bakor eza nguya ya mboka te. Nguya mboka eza institution ya mboka, yango nde nguya ya mboka. Service ya renseignement na espionnage, yango nde colonne vertébrale ya mboka. Côté wana Félix aza makasi te. Nous sommes attaqués par les Rwandais, agressés par les Rwandais, même na période na ye, mais ye avandi na ba Rwandais, kolia na bango, komela na bango, kotinda ba Rwandais na négociation, atiki ba Congolais. C'est la haute trahison. Peuple congolais, le Congo d'aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi Fachi est le mal absolu. Yamboka na biso, c'est le président Félix. Nako zonge la bino, accord RDC Rwanda, mboka ekei, na oyo pe lisusu, mboka ekei. Bakotala, nazo chite, bakotala cas par cas. Papa, cas par cas, eza brassage, eza mixage, individuel, pour wana ezalaki collectif. O eza individuel, mais brassage na mixage salami. Président Félix Akosabino. Na kangi parenthèse, te na soukisi na mukolo lelo. Na ye, na makambo ezoleka, bozolo baba coup d'état. Na lakisa kibino. Na lakisa, na pesa conseil, na pesa toli, na président Félix. Il y a 3 ans. Bunagan Ekwei changer chaîne à commandement. Ayokite. Goma Ekwei changer chaîne à commandement. Ayokite. Bukavu Ekwei changer chaîne à commandement. Ayokite. Naza Mosali Nanzambe. Mekobosa na teke demiapi ya Yambo na 97 ezabiso. Le directeur général Oyo Félix Abomi na prison Andolo. Général Sikatenda, retraité à l'âge de 82 ans, a koufi le 3 juin, na prison en Ndolo. C'est Félix Antoine Tshisekedi. Pour bateau, ba koufa ki pe na tanga ya Mobutu na ba prison, to baki Mobutu. O ba koufa ki na prison na tanga Joseph Kabila, to lo baki Joseph Kabila. O pe ba so koufa na prison, na régime oyo. Ya Félix, et ça Félix Antoine Tshisekedi. Chéribé on kende azawapi, ba bomaye. Delphin Kahimbi, ba bomaye. Bato bazo kufa na prison. Oto yebi bon boto yebi te bazebele. C'est vraiment regrettable. Monsieur le président Félix, makambozo sala. O bavandi na kati ba fanatique, bavandi na kati na tribalisme, bavandi na kati na népotisme, bazolo ba n'importe quoi, na kolanda bangote les chiens à bois, la caravane passe. C'est vraiment regrettable. Dans le lobby, regrettable d'avoir la tête à pays un irresponsable, un incompétent, un inconscient, un président faible.
service à renseignement exacté. Na loba changer chaîne à commandement à boy Gomekwe. Changer chaîne à commandement à boy Bukavu Kwe. Batu bakufi, ba femme violée, tout ça na mutu ya Félix Antoine Tshisekedi. Lelo yo okomi ukanga chiwewe. Oh bakangi chiwewe basambisi chiwewe bakangi ye. Ndenge bozo yebisa biso. Bino nde bozo yebisa biso. Mais chiwewe azalaki chef ya garde républicaine en 2019. Azali na facilité au sala coup d'état. Azalaki te pona nini. Chiwewe chef d'état-major général ya FRDC. Azalaki coup d'état te pona nini. Azalaki kaka akoma conseiller militaire sans commandement. Nazaki na demiap. Officier ya renseignement na demiap. Toyoko kende na Matadi. Ville Matadi ezaki bataillon. Avec lieutenant Kabengele. Le loza colonel azana na M23. Tokomi na Matadi numéro 1. Il y a demiap na Matadi, c'était moi. Avec un frère qui nous a déjà quitté, Freddy Okunji Konjo. Personnel. Akomagi na PPRD. Na ça la criminologie. Je suis criminologue de formation. Notre Makambo yo Félix a yébité. Okosa la coup d'état, faut ozala na commandement. Nathalie Sakibino Alpha Condé a nommé un colonel de la force spéciale. Aye na pété un dimanche matin en complicité na bagarre des républicains à Kangi Alpha Condé na li papa tout ça ici. Coup d'état ça makaloko la Mariengo abi ba bomaye na Denis Sassou Nguesso azalaki chef ya nani ya armée congolaise ya ngambu. Mobutu azalaki mokonzi ya armée ya mboka na biso na 60 tiba 65 akoma pour président. Mais obengi boyebisi biso monsieur Frank Itumba na loba tomoni vidéo l'homme du chef l'homme théâtre moko Félix a memeli biso président Fachi, c'est vraiment regrettable. Frank Itumba ba colonel nyonso ba major nyonso bokangi bango. Mais je pose la question à vous monsieur le président. Oboyi brassage, oboyi mixage. Congolais nyonso azana posa ya brassage na mixage te yango ekota mobule ekota na police ekota na armée. Bongo batu ya RCD Goma bazana armée na brassage na mixage. Bongo batu ya CNDP bazana armée na brassage na mixage. Bongo batu ya M23 bazana brassage na mixage. M23 na tango ya Félix ya Joseph Kabila. Bazawana Pacifique Masunzu, Rwandais tuti. Obed Roi Basira, Rwandais tuti. Général Dourou, chef d'état-major adjoint chargé à renseignement Yende, Ougandais tuti. Bango bakanga kabangote. Ozo kanga ba Congolais. Ba Rwandais tuti bakanga kabangote. Oya yaki na mboka na biso na Afdel Bizi Makara azar Rwandais tout de père et de mère akoboya ndeko na ye Kagame pona yo o basoda congolais baza de mèche bongo na tunyo Bizi Makara akoboya ndeko na ye Kagame Ruberwa Azarias Rwandais tout Edi Garambe Rwandais tout chef de renseignement ya RCD Goma o komisa bango ba consultant bangonde ba simbi renseignement Rola Kachantale se meki na yo ndekwa Denis Nyake Rwandaise tuti ayibata musalate batu bazo bimana mboka lokola mutu donc lokola frontière ezalaka te immigration kufa. Monsieur le président, pour vous êtes là que pour arrêter les Congolais. N'a rappelé maintenant peuple congolais. Président a su pouvoir en 2019 ba PC ko pesa ezalaki deal na yebi yango de A à Z. Covid en 2020 papa leki na ya kufi Monseigneur Mulumba leki na ngai akufi Jacques Ilunga ndeko na Gilles cousin na zaki na Londres famille na bana na Londres akufi. Ce n'était que les baluba wana bokolo bate bino baluba bokolo bate ya IDPS ifachi bokolo bate baluba basili au Covid-19 bato INC
moko takufa na COVID-19 na présidence. Bande kwa Denise Nyakero rwandaise tuti, soi-disant mushi, bakufa te. Kaka baluba. COVID-19 eponi kaka baluba. COVID-19 esili, te komona John Tumba, chef à protocole ya maison civile. Babenda nina Denise Nyakero, quelque temps après, mwasi, bana, 8 personnes, bakufi, batumbi ndaku, bayeko tala boy, ibali zalaki na mutuna ye. Muluba. Régime na yo kaka baluba. Bakufi, mushi, akufite, mutawalungu, akufite, kaka baluba, bakufi. Toye suko yu na deuxième mandat. Ozo kanga kaka bakatange, les généraux, les colonels, les majors, tolo bate, tobani na baluba bakufi. Ma okuto kangi. Okeyo kangi Pastengo e Mulunda, katange. Okeyo kangi John Mulongo na Zambi. Otindila ni criminel na yo John Chibango. Il est ni breveté d'état-major, un général autoproclamé, ni technicien d'état-major, à ça l'académie militaire, colonel, yemoga mi pesa ki pete, au commissaire général, pour na ba sale besogne na yo, monsieur le président. L'Afrique du Sud, beaucoup raté. Congo, les Zambite. Et plutôt, Afrique du Sud, les Zambite. Afrique du Sud, les Ali Tanzanite. Bakoulou, bakoufi na pouvoir, non, na premier mandat. Deuxième mandat, tu ne fais que arrêter les Katangé. Entre-temps, bozo pillé. Yozo pillé. Moi, si nao Denise Nyakero azo pillé. Nyota Nyakero, la sœur aînée de Denise Nyakero azo pillé. Bah, Christian Tshisekedi azo pillé. Ba ser na yo, je les épargne. Bazo pillé. Na botanga ba kombo na bango. Ba susto solo laka. C'est pas dit que parce que to solo laka. Na botanga ba kombo na bango. Mais bazo pillé. Mboko bozo pillé. Mboko ana bozo kanga ba leader ya Katanga. Mais monsieur le président, na revenir na question. Obed Rwabasira a sali ba gaf. A bomisi batu. Okanga ite. Pe aza Rwandais touti. A solo laka na Kagame te. Oh, bah, soldats Congo, officiers généraux, ils sont des mèches. Ils sont des mèches, na Rwanda. Mais Obed du Rwabasira, Rwandais touti. Edi Garambe, Rwandais touti. Azarias Ruberwa, Rwandais touti. Bawana osimba kaba étranger te. Bazo kufa, baluba. Bozo kanga, bakatange. Ba Rwandais osimba kabangote. Anthony Kinzo, Rwandais touti. Bake na Doha, otindi Mambu, Sita Mambu, Rwandais touti. Assistante principale ya mwasi na yo, Rwandaise touti, Luta Mambu, na mona yen hotel Sanction Hotel, na 2023. Awa. Denise Nyakero yebi, Sylvie Mulumba yebi. Donc, tu oses travailler quand on a Rwandais. Aucune Assemblée nationale, Rwandais ou tout, Kamere. Donc, yo, on a Rwandais. Mais ozo funda, ozo kangaka ba Congolais. Coup d'état, basala kangona 15 généraux. Peuple congolais, bonjour, naïf, moko, na lobby en français, pour na lingala, oh, afingi. Vous êtes des naïfs. Les fanatiques de Félix, vous êtes des naïfs. Coup d'état, basala kangona batebelende wana. Coup d'état. Basama batebele nwana. Botu la Sassou Nguesso web sabino. Botu la Mobutu web sabino. Sakufa. Président Maréchal Asaki akufa totika ye Sassou Nguesso aboma Marien Ngwabi. Bakangi ba général, les Katange, tika kokosa. Netu tolo basikoyo. Fachi mawa. Oyo o lobby gouverneur ya Okatanga. Nana zalaki pare na ye. Ce n'est pas Mutunayo Augustin Kabuya. Ibune bochaki ekuna. Siko bolingi bolandela susu Fifi Masuka. Bolingi bolandela susu oyake na Monaco. Mutunayo chayo na sala ke lokote. Azalaka na Kabila kalasa tika Kabila. Ngana yebi nini zoleka na koloba na peuple congolais.
Pour na lobaka na changer chaîne à commandement oyokate. C'est pourquoi je dis que tu es faible, tu es irresponsable, tu es incompétent et inconscient. Et c'est quand tu agir. Tangu tu veux alobaki no qu'il y a 40 000 militaires na est, na front, yo au monaki 13 et haute trahison. Okangeli bango, pe okotika no bango. Mode opératoire na yo yebani. Nanu so kanga na premier mandat ti le laza na prison. Nanu so kanga na deuxième mandat ti le laza na prison. Monsieur le Président, tika théâtre de Chilombo. Tika théâtre de Chilombo basakana na pouvoir te. Boke na doa na fongoli parenthèse. Balobi nini? Dialogue national des athées. Dialogue izakaka M23 na pouvoir. Félix. Osaka na peuple. C'est pourquoi je demande au peuple congolais. Il est temps. Il est temps d'appliquer l'article 64. Groupe à bateau bakangi mboka na en otage. Bakomisi bino ba esclave. Et sengeli kolongola ye. Kobima na balabala na ba province nyonso 24. Dire non na régime ya mensonge dont le père du mensonge est Satan. Dire non bobimi à balabala comme un seul homme. Un peuple se libère. Kobengana Félix Antoine Tshisekedi. Il ne mérite pas. C'est le mal absolu na Congo ya lelo. Kobengana Félix Antoine Tshisekedi. Détournement koyiba bino, injustice bino, impunité bino. O diplomatie oyebi ata mukete o agissant ani. Bati baso ke noko négocier ba Rwandais. Si ta mambo aza Rwandais, il fallait zala Serge Chibangu ba Rwandais si ba timbi ba longoli avant pour sita ke noko négocier. Ba négociation bozo tinde kuna na États-Unis, Congolais azate, kuna na Doha, Congolais azate. Toloba te, monsieur le président Félix. Et bino ba fanatique a IDPS Fachi. Na bino ba Congolais ata bikolo mususu boza na misu bozo monate. Trop c'est trop. Obomisi, yoza responsable. Ya bandeko ba kufi Covid. Oh mais non, ba tous ba kufi ya Covid. Bon John Tumba azalaki chef ya protocole ya maison civile. Bazo wela na Christophe Niakero. Partout il y a des Niakero. Tant où IDPS bundi à Papé Tshisekedi. Où se trouvait les Niakero? Ba Niakero bazalaki wapi? Jeannette Nambokoyo, Ghana. Oyo John Niakero ayelobi Nambokoyo. Sala musala na yo. Biso do sala musala biso. Mais ce qu'on meki biso. Oko regretter. Ozalaki ambassadeur na mboko yo Kenya. AFC botami na Kenya. Yo zaki ambassadeur. Osalaki nini? Mboka na biso ekoti na EAC. Yo ambassadeur. Osalaki nini? Tu as facilité. Tu es venu ici. John Yakero. Oyaki banda lobby. Toza l'information. John Yakero ozaliawa. Tu avais déjà la signature. Na Kinshasa oza kodondwa. Toyebi. Mboka etekami, mboka ekei. Peuple congolais, n'accord. RDC Rwanda na Washington, na accord ya M23 RDC, ba pantin, na kosolola na bangote. Tu fais toujours le contraire de ce que tu dis. Sorobi na kolia madesu te, na butu ba mono tolia madesu. Na melaka masanga te, na butu ba moni Félix amela masanga. C'est vraiment regrettable, monsieur le président. Pour l'amour de mon pays, je ne me tairai point. Pour l'amour de ma patrie, je n'aurai point de repos jusqu'à ce que la liberté politique, économique, sociale, culturelle apparaisse comme l'aurore. Non, trop c'est trop. Yo lingi batu ba lo bate. Yo na mwasi na yo. Bolingi batu ba lo bate. La moindre des premières dames, c'est Denis Nyakero. Kotindaka batu ba fingaka. Les chiens à bois, la caravane passe. Je ne réponds pas na bateau où je peux ça ba miette. Au Kamwaka, au Pesarambon, boni, 2 ans, au Pesarambon. Il y a novembre, au Pesenga combien? Mais au Kamwa, n'est na Zoloba. Papa Etienne Tshisekedi, beau frère na yo.
alobaka ni so ba pesi mbongo lia mais kotika litite obosani Denise Nyakero tuna Félix papa Etienne Tshisekedi biso ba pesi mbongo lia pe oeda ngai te okabela pe ngai te opesaki ngai po ezalaki deal yango ezalaki nini Jekoko otindi albi tiana se wana za belle sœur na yo tiana se kotumba yete kupupula yete Félix aza frère na yo tiana se mais 2 ans après tunamoni peuple azo souffrir nazanga lola pona ko tiana se mieux vaut plaire à Dieu que aux hommes po batu boni yo oedaka na diaspora Denis Nyakoro bamibale basi boni yo oedaka na diaspora ngano to ebani te tant osali na poto osala na café Fougas kuna comme serveuse Amazon to ebana ki na te tant osalaki na maison jardin d'Ariane na eska bam osukola ba mama ozola tsaba ba pampex to ebana ki na te okomi première dame to ebana ki na te tant on a telemi nazana histoire no mo fichier na yo na bandikolo makambo salaka otindi Sylvie Mulumba otindi Jekoko Mulumba pona bimisa ba missile te quand je dis ba missile ba vérité cachée ce sont des missiles. Lisez Ephésiens chapitre 6 verset 17. Prenez l'épée c'est une arme de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. On peut me manger na piste ni. Ngans. Il y a danger. Bolingina bimisa ba missile non conventionnel de ba vérité cachée au peuple à yébité. Yamonde bofundi na justice na kolemba te pourquoi ça na kolemba je suis pas n'importe qui je suis pas les moindres boko luka boko zwanga te ngara kangama na mboko atana ndoto mes avocats sont là bazana justice bazo samba nakolobelo kwa mutuya monsieur le président tu as trahi la nation. Fachi, tu es le mal absolu. Tous ceux qui disent Fachi, c'est un choix de Dieu, sont des flatteurs. Quand Dieu donne la vision, Dieu donne aussi la provision. Dieu vous a choisi, c'est ce que vous dites. Mais regarde les œuvres de celui que Dieu a choisi. Impunité, koyiba, injustice, tribalisme. Nzamba ponaki mutabol, ya modèle, bola mumoko asali ezate. Tu t'apprends à toquer na point mouche Yamisat, église catholique. Monsieur le président, catholique a bundisa Mobutu. C'est pas la première fois. Église catholique a bundisa Mobutu, batuba kufa. Ce n'était pas pour un prêtre catholique à comme président. Non. Cardinal Malou a bundisa Mobutu. Echu a bundisa Mobutu. Mosengo a bundisa Mobutu. Basala ki angote. Pona bazo bundisa balingi bien-être ya peuple. Ton père, papa Etienne Tshisekedi, premier docteur en droit, na quelle université catholique, l'Uvanium. C'était l'université catholique, l'Uvanium. Te belé batangi na internat, l'église, l'école catholique. Hôpital Saint-Joseph, sur boulevard, eza église catholique. Orphelinat, maternité, église catholique. Et vous, pasteur Dodo, et les autres de l'église des réveils, vous étiez derrière Joseph Kabila. Vous venez qu'on lembo la sapeur de Joseph Kabila. Surtout pasteur Kankenza. Il n'a pas acheté une église, il n'a même pas une maison pendant les 18 ans de Joseph Kabila. Pasteur Kankenza, osa locataire. Église locataire alimentée. Mais derrière Joseph Kabila, église des réveils. Et vous voulez dire des bêtises au nom de l'église catholique. Ici, je ne parle pas de la doctrine, je parle de la politique. Œuvre sociale catholique à Salabino, vous voyez bien. Et yebani. École boni. École catholique andimi a sacrifié au bolobi gratuité et simbité. Mais, monsieur le président, ok, no kotinda, dodo kamana na yebi na Congo. Nana yebi même na ville à Kinshasa. Nana yebi Dodo Kamba. Tala réunion à Salaki. Tinde le stade de martyrs, sera un bateau barozara. Moi j'ai prêché au stade de martyrs 2009. Bateau plein. Dodo Kamba yebi. Je ne suis pas le moindre. Je suis prophète surnaturel. Hein?
Monsieur le Président, catholique abundisi Joseph Kabila. Batu bakufi. Na Kinshasa. Nani elengo akufa na lemba. Devant l'église catholique. Abundisi Joseph Kabila te. Catholique. Abundisi Joseph Kabila te. Bon, yo sikoyo, ozana vision à papa Etienne Tshisekedi te. État des droits exaté. Le peuple d'abord exaté. Ventre d'abord. Ceux qui te lobby, auto lobby. Monsieur le Président. Non. Osons refléter l'image à papa Etienne Tshisekedi te. Tu n'as pas craché la mémoire à papa Etienne Tshisekedi, mais tu as chié. Hein? C'est vraiment regrettable. Osa li banda ya vision. Obengi ba séculaire, ba miyibi, ba zo vivre na social na Belgique, au 26 bango pembe na yo. Ba combattant Afrique du Sud, au sala kananani. Ba combattant, même il y a IDPS d'Afrique du Sud, au sala kanabamo. IDPS Bruxelles, IDPS Canada, IDPS France, non, ba séculaire, ba miyibi, ba onde ba komi ko réjouir. Toloba te, nakoloba. Nako vanda kimiate. Peuple congolais, l'article 5 lobby, le peuple est souverain. Article 64 epesio makoki ya kobimana nzela ko bengana bayo bakangi bino comme otage comme esclave. Félix régime et régime ya mensonge. Il faut que bengana Félix na alongwa akende. De deux, barrer la route na accord RDC Rwanda. Barrer la route na accord satanique, diabolique, maléfique et salaminadoa. Je ne parlerai pas avec des panthères. Mais, Monsieur le Président, au lieu qu'on se comporter comme un enfant. Oui, tu as un... Donc, ça, ce que vous faites, c'est l'enfantillage politique. Un enfant, quand le barolia m'a déçuté, sur la yokin zalo PC m'a déçu, hein. C'est ce que, pour comportement, nous allons adultes, Moulaï ba pesio, Engambe ba pesio, Mouzo Salela voté, Monsieur le Président. Moi, je ne peux pas vous insulter, vu éducation. Nazoa, na instruction, nazoa, na koko fingote. Mais nazolo ba lolingo yozali. Vous êtes un président faible, irresponsable, inconscient, incapable. Ozana Baro, Kobala Mossa Rwandais, c'est normal. Mais Anthony Kinzo, Vital Kamere, celui qui est le ministre infrastructure, Alexis Guizaro, son père Alexandre Guizaro, créateur ya etini Banyamulenge. Eza Colline Moulenge, a commission na 72, écolo, Banyamulenge zali ba touti bazalakate, okendaki na poto Banyamulenge ba bande ko na biso. C'est du mensonge. Monsieur le Président, yoka rappé Soni ko, Fachi. Oteki Soni, mboke vandikaka na bakor, arme ko bongisa yango te. Service à renseignement mutu, kachante la vande na libera, aebate lokote, batbazo bibala mboka, aebate lokote. Après, Sylvie à son côté là, ce voyou de Jekoko Moulumba, il n'a rien à ça là que l'autre côté, à son côté la cachantale, pour des miettes. Pour des miettes. Je suis désolé. Monsieur le Président, dans le but noté que au démissionné, le ban d'institution n'y a ce boutique à pouvoir. Bilenge, Bakulutu, Bisonyoso, jeunesse, Bakulutu, toujours pouvoir autoper ça qui. En 2018, Ezalaki deal. 2023, Autriche, 73% de Rosaron en dégainé. Est-ce que Congo n'a voté qui? Nakatanga, ba résultat, ba botel, Ozalaki na ba Dani Banza. Kiabula. Au gagné qui nakatanga. Yoko gagné, matata mponyo na Maniema. Pourquoi des gens, boza na misu bozo monate matoyi bozo yokate. Debout Congolais sauvons le Congo. Tangu zifweni. Diba Djakou Kumbana. Sayi inenea. Tangu koki. Article 64. Ko bengana Félix Antoine Tshisekedi président Fachi. Asali lokote. Obalobi guerre. Longola Nord Kivu, Sidi Kivu. 24 provinces. Mbongo zokota matin, midi, soir na Katanga. Na Ituri mbongo ya or. Bandekono bakomba multimillionnaire. Mwana na yo azalakuna. Tobenge maçon. Aide maçon, Anthony Tshisekedi, aide maçon, Nabajet, Banini, tout ça. Ndekono Roger, Asombi immeuble à Sabena, Tcheba Semeki na ye, 10 millions de dollars, immeuble Sabena, Ouizana Boulevard, 10 millions, Roger Salakani. Avant, Banero Salani. Le loi Salakanini.
Hein? Bozui RDC en otage. Famille Etienne Tshisekedi ndenge komi bozui mboka en otage. Ndenge bolobaki Mobutu, ndenge bolobaki Joseph Kabila. Mais on a déshabillé Saint-Pierre pour habiller Saint-Jean. On a qu'échanger le chauffeur. Tu n'es pas différent avec Joseph Kabila. Joseph a tué Yopozo Boma. Hein? Alembia, général Alembia Koufit. Azaso Mediko Boboyi. Hein? Général Sikatenda Koufit. Chéribert Okende Koufit. Hein? Delphin Kaimbe Koufit. Dans le régime Nayo. Oh, monsieur le président, je suis désolé. Je suis désolé, Ngans. Il y a danger. Nakozonge la bino Nangola Nzambe demain ou lundi pour vous parler en détail. Émission spéciale sur l'accord soi-disant Pantin avec RDC ou Félix Antoine Tshisekedi Fatia Boyaki. Le mal absolu dans Mboka Nabiso, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Le mal absolu, c'est Félix Antoine Tshisekedi. So bolingi Mboka Nabiso si kolama. Faut que ben à Félix. Article 64. Article 64. C'est regrettable. C'est regrettable. Avec sa femme Denise Nyake routine d'Arabatu, Bafinga. Olive Lembe est là. Azana Mabenaye, Azamutu. Atinda Batu Bafinga Kate. Denise Nyake, tu es la moindre des premières dames. T'as là entourage na Mawa, Luta, Mawa, Sylvie Moulumba, Mawa. Jekoko Moulumba, qui n'est même pas le frère de Félix et Antoine Tshisekedi, parce que son père est Moulumba, à Koutana na Kananga, avec Gérard Moulumba, papa leka Félix, oui, le monseigneur, a Botimouan, a Pessie Kombo, allez, bakoum bande konaye. Mais non, c'est pas ça. Nous devons nous lever et chasser Félix. Il ne mérite pas. Il a détruit. Vous savez, dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10, premier paragraphe, l'ennemi vient pour voler, détruire et égorger. Le premier ennemi à Congo, c'est Félix Antoine Tshisekedi, le mal absolu. Il a volé la richesse. Katang comme un coffre-fort. Il y a famille, naïe. Il a détruit l'économie. Il a égorgé le pays. À travers ces désaccords, nous devons nous lever et sauver notre nation. Un peuple se libère. C'est maintenant ou jamais. Tangu zifweni. Di Badiakukumbana. Saï inenea. Tangu koki. Article 64. Ko bengana Félix Antoine Tshisekedi. Tu viens de recevoir il n'y a pas longtemps, avant d'achever, de chiter. Un monsieur qui est là, il se dit, il a la nationalité suédoise, un métis. Fiancé naïe, famille, il y a Joseph Kabila, a te kakaba arme. Tala batu, oyo Félix Azoyamba. À suivre. Oye na société, ba société belé, boyoka nesa te. Tout comme na ba foyer ndenge moko. Papa na maman dialogue esa te. E comme lobby, moi na bimi faser, akimi ndaku, moi na komi na balabala, moi na bonla na wenze. Pour nini dialogue esa te na ba foyer. Oboni lelo mindele basangana ki basali héros. Mbongo komi makasi pona dialogue nde sali dollar lelo esala makasi. Dialogue nde sali lelo livre sterling ezala makasi. Yango moni dialogue eza nécessaire na vie na biso. Dans tout ça, dialogue eza unitaire. Tcha Congo dialogue. Congo dialogue. Tosaboni biso nyonso na Congo dialogue sérieux.